ngai nazali étudiant nazali parent ya mwana ya moamba nazali aux environs ya Université de Kinshasa mwana nanga tanga na kati ya sita Unikin likambuni ezoleka siko na campus est-ce que mobulu ezali kaka bati kolibere bana na biso sikoyo toti kozwa ngo ndenge ya sikoyo sikaoyo etosi bango polisi ayaki kosala intervention bapesi biso bana tolingi na bana biso na ndako parce que polisi ezalaki banda ntongo baétudiant bakufisaki moko na bango na weekend akendeki kosala te mpe ya tournage ya théâtre. mobulu yango esalami lelo ya ndenge nini babuki biloko nini esalami exactement babuki biloko oui batungi amphithéâtre batungi bamwa étudiant babuki mpe parti ya mire ya moamba c'est un peu ça mais il y a pas eu de mort balobi bakangi baétudiant peut-être cours de intervention basali po bafungola nzela bana bino bana bino batangaka na moamba oyo ezali école ezalaka na université siko baza na sécurité babimi to ndenge nini bana nyonso ya classe babimi ya humanité plein bauti kobimani sikoyo tozongi yango bandako na biso mais na si ezalaka na béchaufforie ya mike bapolisier na baétudiant lobi mobulu eza nano mwa moke mais esili mais ezaka mwa moke na batiki nyonso ezali ya polisi ezali na trafic bazali na vatikana bazali na liboso ya mwamba ekole bazali baitiaki balinasala sikoyo retour nango sikoyo yango tofuni na mbangu ntango ozobenga azalaki na kati ya mobulu wana qui n'écoute même pas 100 francs de ça, je ne sais moi. Et maintenant, il a été tué. Aujourd'hui, la police nationale congolaise puisque bazo tirer sans contrôle. La vie humaine est sacrée. A vie à moi mbalo eke na perdre à cause ya ba classe oya sepeli kotanga pona mboka na ye.